Mbote Mandela Batali, Henriette Kilimbo Chimo TV, on va se faire mi abonné, merci Nabino. Oh, pena no mi abonné, que kota mi abonné na chaîne na ko kota mo iluba kitoko. Tam se ko sula voisin na yo, mwana na yo, ndeko notre camarade na yo, et ko sala ba bien. To be bata baba. Eh, bazolo ba boy, aba sati na mokiliza, ba tima kamba sati ande. Et puis ça biso bana, et ça et ça soit papa na ba maman. Mais il faut que le bango na ndenga modération na ndenga kitoko esunga ba. Lelo naza ko loba likambo ya deux fois deux. Muto alingi atika deux fois deux a street nango. A street hein. Nini okoki kosala po tika deux fois deux. Deux fois deux. Eza musambo mabe. Yo mwana mobali mobimbo koma mwana mwasi. Opesaka derrière na yo po basalaka yo. Derrière ekoma talaka bakata monene. Et comment commencer à gaz air nyonso ou les carburants monsieur comme que liso l'équipe va yoso échanger aux démarches aux côtés de la démarche comme il y a kotengama échanger au kofanda ce côté bi va perdre la mingi va des fois va fanda kanga si tu sais que l'équipe anisa lokola mwasi mobile na mobile mais yenda za lokola mwasi va ko fanda bien soko lingo tika ki pede na yo wana ki defade na yo lingi yango ya PD apesi yo conseil moko ya malamu oyo alingi atika ya mobali nazopesa conseil eza simple luka ankoro na mafuta mbila luka ankoro wana ya original eza te ya lokuta po bato mosusu basombaka soki okokosomba esika bamama basombaka biloko surtout bakoza na afrique somba ankoro akoro esalaka makambo mingi eza kisi ya bokoko bandeko tozonga na bokoko luka ankoro ya original wana tiango na zolo awa na ebandela zo soko te esali tube soki osala tube seke eza original luka ankoro wana ya ti ekosala ti na zolo ifo komeka kosoma teke balobi ankoro yo ozwi kaka ankoro nyonso kozala importe luka mafuta mbila ya kitoko sangisa ankoro wana na mafuta mbila sokola mai pokwa nyonso otiaka ngo na nsima kuna oyebi kuna na nsima esika na zoloba botiaka ngo na nsima kuna ozotiaka te na semaine 2 fois ou bien 3 fois soki otie neti lundi osote lundi otie mardi osote mardi otie mercredi ozosalela ndenge wana pendant 1 mois okoya kotia commentaire na émission na ngai oyo ke mama ezu australienne noire apesaki kisi ya kotika kipede okomona soko otie okozala su na posa wana te ya bipede posa wana ekokima yo nsima na yo ezalaki monene ekomaki monene boye nsima na yo ekozonga normal ekokonda lokola nzambe akelaka yo mobali akelaka yo kuna na nsima kitoko soin yo okendaka kopanza yango na bisalasala mais soki olandi osombi ankoro na yo okomeka yango na zolo osali ti moni kosala ti seke yango nde vrai ankoro zwa mafuta mbila mélange yango mponga naza nango ate naza na baankoro ate me nazo explike oyo nakokoma yango liboso na nga mélange yango sokola mai kokisa na nsima kuna soki otie lundi mardi osote otie mercredi esote deux fois deux wana ekokima yo okoyoka su baposa te ndenge obanda koyoka kaka noki kosala kaka deux fois te bakende kopanzaka yo kuna démarche ebeba kofanda ebeba okomona na ndenge ekolimwaka ekokende oyaka kotiaka commentaire na kati ya video aza na mato ya koyoka yo pede deux fois deux ngai ndeko na bino nalingi bino okozongaki mobali na yo okozwa sikoyo olukaka sentiment ya posa ya mwana mwasi ndenge nzambe akelaka mwasi na mobali nde fo bakutana mobali na mobali te ya balesibienne ifo nazwi te ifo na yo lesibienne senga nzambe kilesibienne ebandaka ndenge nini na bainterne ntango bapapa baza kotinda bana na bainterne ya kuna ya basi bana bazokende kokutanaka basalanaka entre bango
et bandaka mingi na ba internat oya ba catholique ba internat mingi qui disait bien utaka na origine wana mais na tango yo lesbienne bondela papa asunga yo nzambe asunga yo otika kelize bien po yango pe ko yelo ma ezelo pe ba noir de nuit ndenge moko na ba défendre ba mari de nuit et ko bebisa vie na bino kelo ya nzambe alobi mabe to malamu et ande conseil lité ya pete wazala mato ya koyoka ayoka kaka le même encore wana to sengi na ba papa musu basala kaka kofanda bureau te olinga bureau ngana sala kana banki na fanda kasoki wapi musalo kaka kofanda wana ekoyelo hémorroïde ni encore wana ekosunga yo pe na hémorroïde kaka na système bapede ndenge nalobi ke ozwi osangisi otie kuna ozotia kosaute lundi mardi okoti mercredi osaute jeudi okoti ekosunga bino pe na hémorroïde bapapa batambusaka batrake bamitukana ya minene aza kaka na vola piapa exercice ezalaka te ata kotambola na balabala na ye bosalela mpe astrice wana ekosunga bino malamu ankoro wana ekosunga bino malamu bapapa oyo bafandaka na babiro mingi bapapa oyo batambusaka bamituka okomona kofanda mingi wana ekoyelo mpe hémorroïde okoma obetaka bagaz pamba omonaka te moko fanda ezoka bagaz tui bagage moko ya kapamba ya solo soko omoni ozomiyoka ndenge wana eyelaka oya mwasi to ya mobali luka ankoro mafuta mbila kosunga bino nga na suki wana olobeli makambo ya defade ankoro na mafuta mbila wana ekosunga defade ekolongole basentiment na kidefade ekolongole mpenza posa ya kidefade akomituna na sens nini nakomona ekolongola ye na nsima kuna ndenge evimbaka ekomaki monene wana okonda ekondi ezongi normal ekolongole mpe basentiment baposa wana omoni moto akomi kaka bayoka su posa te nini te akomoluka mpe mwasi yo defa de ozoka ngai oyo ngai nayebi yo mpo oyebi ngai soko kofinga nga etali yo soko kolinga kocontinue etali yo soko kolinga te oarrete landa conseil na pesi yo mais soko okoki kosomba encore omeka awa soko osali tim seke eza original luka mafuta mbila ya kitoko oyo kosalisa nango baka kuna yo moto oza na hémorroïde yo moto ofandaka na biro yo moto otambusaka mituka monene depo obandaki bachauffeur obandaki kotambusa mutuka bululu 1 heure du temps 2 heures du temps e osunga bino makasi so aza na mato ya koyoka ayoka na suki wana soki tozwi su bastrice mosusu tokoya yo mutu na lobi yo mutu oyoki nga ozalaka defade ozalaka na bahhémorroïde ozalaka na bahhémorroïde salela kisi wana bachauffeur na bato basaka na babiro osalela kisi wana okobake mama oyo apesa biso astrice malamu tozoluka bastrice moko tochange système tokomi na mabute ya pete oyo akokanga nzambe apambola bino bokotakota bomi abone epai ya Henriette Kilungu Shembo TV na YouTube nanga na page nanga la cuisine Henriette Kilungu Shembo mi abone TikTok nanga Henriette Kilungu Shembo ekosala bino mabe ya Henriette eza wapi bacommentaire oyo ayoki te komela nga na private to koma na commentaire na korépondre na collection ndenge akosalela bastrice ezoya bebe merci je vous love